kato beta na makofi boni boyeko mindondo aza ya lemba te mindondo aza ya mutu nyonso aza tous les communes soto bito chebemba mindondo na Kingasani toche soto bito che na lemba toche soto bito che na Fikini toche yona nyoki no fioto lambanga est-ce que makamba wele bembe ana tina mutu esa kufito wele poto gagner nini tika to sangana to sala bomoko to kunda ye na limemia na makamu nyonso kimie kota so na moni mwana lemba moka yo fioto lambanga bo kamu malembe pasta balobela so abiyema ya ba comédienne mais ba tomoni balati ba kola ba ye non wana eza kitoko te nako ko encourager bêtise ndengwana te oya kufi aza mama bandeko basi ba artiste comédien ya basi esengeli bolakisa biso kibo mama kati na bino po oya kufi aza mama tolata kitoko to bomba nzoto to sipa mabele mipende bombana nyonso wana lokumu ezonge pa ya mindondo ona ko mona ko lata desordre na ko papola bimata makila na zolo boni boyeko mais pasteur bana lemba ba biso bango ba weleli organisation parce que ba mona pas na bino ya malonge ezati ya malonge ezali papa mwana lemba nina bima afi otolambanga papa boni boyeko mwana lembe loko nini omona batebele ba wela ka ebembe na sentiment ya wela toluka mbongo tokunda yo zalaki wapi mais lembe za commune ba intellectuel na boyite boki intellectuel no bimisa mbongo tokunda ete ozalaki wapi ko papa boni boyeko c'est que yo sa mwana lemba boni boyeko ko loloba ke lembe sa ya ba intellectuel malembe dadi malembe njili ndesa ya ba illettré tokosimana na nzoto te malembe pe na bakisi boye moko kati na biso ya basali ya Nzambe bayokani balobi ete le 18 oyo biso nyonso tokende na terrain buda na njili ya lobi lokola ba artiste comédien ba akufa tozokende ko arrêter liwa papa landa soki ezalaki mwana muke ya jeune akufi bango baninga balobesa kisi lokola mukolo akufi balobi nini tokende le 18 kuna tangu to olongwa le 18 kuna to sali prière pour na ba artiste comédien de ba akufa et le quoi bon misa ba artiste comédien bino boye bati eza nini papa to sala musala kitoko na mboka ezo reconnaître bisote to na ba vie ya pasi to ba bola to la likola salité environnement za mabe et le quoi ne sengeli bino botali yango te o le 18 biso nos na terra buda tokende lo sambo kuna na olo baboye so le 18 et l'équipe accès comédien moko akufa lisusu te soki akufi toko beta na makofi moko kamu merci jouer na en tout cas dans une opportunité ba souvenir nini ozo garder pour la maman Mindondo souvenir malamu ya liboso pa mère nanga Solange Mindondo eza conseil ya liboso conseil ya bibale aibe osolo na batu nyonso amitia teke nga Solange na travailler boye na sala boye donc azala place ba mike baza akomwa mike place mikolo baza akomiko mais oyo swanga kaka oyo na omona ezo swanga par rapport à ba matanga ba organisation ba fête azwa charge moko boye oya protocole mais na mitu ya zate to éviter soki volontaire ni na roluba bimba ngai na nzima engagement o soki fête soki matanga ngani na kosala mais ata mutu anga ndimi ke engagement wana mais osala moto ndenge ye Solange Mindondo ande kosala ezalaki mama iwaso komina papa ngweri lelo tomoni bonjour bien bon en fait ngaza habité dans Nzambe te na iba elo ni na kati wana donc Nzambe na yebi donc d'être bota maramuka na date na ya na jour na yo afufe vous avez pensé à kata a TPC to dans la base ça vous avez quel naza naza partout place au artiste bosangana na ida malamu naza partout désordre moi pas na non gouvernement senga ngote po avant ça le gouvernement abandai tabana comédien gouvernement de soki moyens ala ko sa makoki na yebo bino bona ideni bozwa oyo monani yango
bosangisa na idée ndenge apesaki mpe makoki bino kocontribue eloko rien papa place matanga ezali place ebembe ezali moto na moto ayekala problème na ye mpona kobimisa bato mosusu mabe donc etake bino bajournaliste so motu ko jouer na micro abandi olobaka ya balembongo basali bozala sage bato mosusu bakomozape erni tokolalala wana er nyonso na famille yango tozoyoka tozovanda er tozovanda na famille wana te er nyonso chaque jour tozopreste chaque jour toi-même mora na famille botie bale ya mama mindondo mosika makambo mais benga mutu mwa bino ebale omona so baesa baki bovanda ya mosika ezali na matanga kuna dapia tolalala babino ya bino so en fait nana ngwa ye na message ke bale batie mosika mpo babinaki jour wana benga mutu moko ya bale ayebi soki babengani bango babana ya mosika nana lobi eloko wana non bolanda boyoka biyoka te boyoka biyoka te bato mosusu bazanga banga mpona kobombela bato bamakambo mare alelami bien aokundama te bien azolelama déjà bandakaki na morgue déjà olelama si aza na morgue kuna daa tokolelela parti baolela o famille asali boye non non merci génération na yo ta yo memoni ke lelo na ti génération na yo to sala ka bola mukolo bi bola mo la ka to sala ka blague ti surtout na makamba matanga to d'abord biso to za ba oui il faut to respecter ke no ko na ko ya yo ke zala nzela izako ya donc tant que yo kaki akende ke singa ko bazi ko ngi ko na famille esenga ki ke ko sala ka so ko 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 maki ko basali ko ko te tomoni lelo awa na kati ya morgue ya 51 seki ya kwa toye kobimisa nzoto ya l'artiste comédienne, chorégraphe, danseuse et cinématographique Solange Ngolo Mingi Mindondo akufaki mikolo mileki bongo lelo nde tosangani boye omoni etuluku ya bacomédien nyonso oyo na bandeko na bafamille biso nyonso oyo toye bongo po tobimisa nzoto ya mowei na morgue ya cinquantenaire bongo nde tokokende nango na bisika bebongisami mpona kochango papa Serge tozomona mwa barankine eza entre lemba na ANTPC lemba babi bazobimisa slogan moko soki lemba zobaza te ANTPC mpe lembe bude ANTPC effectué un mot ya dio na bamakambo wana nyonso naza ignorant ya makambo wana nyonso naza vraiment ignorant vous dire clairement na yebi yango te je l'apprends chez vous nazo apprendre yango awa nazo apprendre yango epa na bino na yebi yango te nayoki yango na témoin na pesa moi point de vue sur ça ezate na yebi yango te o na yebi ezako lisanga ya ba comédien basangani pona kobimisa nzoto ya mowei oyo ndeko na biso akufaki Solange Mindondo Ngolo Mingi nde eloko na yebi yango. Mais quand même vous êtes au courant ya ba propos oyo Patrick azoteni Patrick petit frère ya Solange Mindondo azobaki oui ANTPC bino artiste bozo lia mbongo ya bandi ndeko na ye est-ce que tu as un mot à dire à ça aussi? Bon voilà il y a un petit problème. Vous savez dans toute organisation il y a un leader. Na organisation nyonso leader moko azalaka mutu moko oyo atambolaka pona kozwa peut-être pona kokongola kosala récolte puis kozwa moi biloko oyo ebongisamaki pona tina na kosala ba obsèque. Alors peut-être l'air msusu moi bokeseni ya makanisi ezalaki entre bandeko ya famille ya Mindondo pe bandeko na biso ya ANTPC mais lokola na yoki ba propos ya ndeko na biso petit frère ya ndeko na biso Solange Mindondo te moyen na commenter pe makamazo loba ezate mais du moins toyebi ke dans chaque organisation il y a un leader oyo atelemaka pour faire des démarches même dans ma famille au moins na mutu moko aza na mbongo ebele mais bazwi mutu moko aza ne pamba bapesa biyonde landela makambo donc ezaka nango bongo
Tu as un mot à dire pour la journée à l'élo, pour la baronne surtout Balingarabino, participer partout dans le monde et surtout Ming fanatique au Balingara théâtre et en particulier papa Serge Yomoko. Le théâtre congolais, ils ont Namawa. Ya kozanga ndeko na bango o baba na pe ko sepelisa bango mindondo basangana na biso toyoka mawa bongo tokunda ndeko na biso na kimia nyonso e batika biyoka yoka ba comédien baza moko pe basangani lokola mutu moko pona kotombola kaka cinéma ya Congo eloko na koyikoloba yango na ba oyo balingaka biso mbote kolela elongo na biso eloko koloba msusu ezakela. Merci beaucoup. On va s'arrêter par là. La boy polémique, na âge nanga 43 ans de carrière, vivre la polémique, créer des polémiques, ça non. Grand-père de 5 ou 6 petits-fils, c'est trop petit pour moi. Trop petit. Merci papa, merci vraiment. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bolimbi Sanga, so nazaki moi un peu.